Nasamba moko 3 pour major ya za ba vitesse na ye na ndenge na ye. Pièce lokola mwasa mobulu azali ngamoko na mutu na ngamba moko yoka Orola Gabriel. Ya teke na lelaka naza mutu wa mawa te naza mutu normal de batiso azaka normal. De ezaka tango ngeko kaka esprit na ngebi singa na zonga na zone. Et to la koki ko bala mais tango bolo balibala ngo ifeza pe libala. Muntu na penza ya liboso oyo likanisi wana elaki na mutu po alobaki étoile abala na prophète number 1. Esika oza nzamba limbisa o. Ko se comporter mabe ezaka fi ya théâtre te. Pour ce peu au tamboli na buto au komona banduma ba hôtel matema na nzela ba sa théâtre te. Mini yena mwana beno congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ba informação de moci dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko ideal na dia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo. Papopi, motoki bala lobi, botala ka bomoko ya mboka merci. Bonsoir à toutes ces personnes qui aiment bien cette émission. Ravi de vous retrouver encore ce soir. Un grand merci à tous ces gens qui ont toujours l'habitude de soutenir cette émission. Merci à la grande équipe technique qui m'a toujours tenu compagnie, mes partenaires. Je ne peux jamais vous oublier parce que c'est grâce à vous que cette émission continue à exister. Un grand merci à mon boss Patrick Momo Digital depuis la Suède. Merci donc Nabatutu au Balingaka de électrique. Voilà. Fidèles téléspectateurs, pour votre plaisir, aujourd'hui je vais donc recevoir une artiste comédienne et il s'agit de celle qu'on appelle Étoile. Hein? Étoile en Angola, on ne sait pas pourquoi, mais je crois que quand la tienne aux années déjà comprenez, hein, tous en pleine répétition, et vraiment Kokangé n'a lié à répétition pour te mettre Kati. Question de faire plaisir à toutes ces personnes qui aiment bien cette émission. Voilà, dans quelques instants déjà, Torozane Étoile. Poto sola tu le pourquoi en Angola tu évolution il y a troupe théâtrale nae tu projet d'avenir nae et donc voilà mais avant Nayambaye en attendant aya qu'on rejoindre en awa permettez-moi quand même fidèles téléspectateurs de saluer quelques personnes rapidement. Un grand merci au boss Chico Camoufra. Donc boss Chico Camoufra. Merci Nasser Jemanda Bidokolo l'étoile puissante quand on laisse appartient. Merci à centre de santé mis à Saoudi Arabie par contrat au Penda. Donc il y a 3 partenaires où ils ont contrat moi ou mais la makasi pour Bondé Zalaka. Et voilà de gros bisous comme ça à boss Didi Mondani depuis Dundu, le boss Papi Matalata la Dakosh Tamatos et pourquoi pas le boss Kaluji na Kanfoufou, le PDG d'Icolor mon papa. Donc au boss anote. Donc voilà fidèles tous les spectateurs tous à ce que étoile pour tomber Takati. Bonsoir Étoile. Bonsoir. Un mois avant tout banda un mois on a battu les spectateurs toi nous va tenir sur Orlando Lelo. Na lingi bango mingi. 2017 malam pona bango nyonso. Étoile avant tout ma solo par rapport peut-être à la carrière nayo professionnelle dans le est-ce que toi les as vraiment nayo tu les as comme morozon au car na métier au ça? Non, Étoile les a comme scène. Et nit le kutinga boy en pleine répétition boy. Ya des bateaux benga ba benga Étoile mais ceux na bimio na keboye comme on a Yolande. Voilà et pourquoi ka Étoile na peso kombo? Ah mutapisa na kombo ngo eza maître pai mangwao. Des wano banda théâtre tondeni. Oui. Est-ce que tu roses un parcours un peu rapidement? Ah parcours na ngeza ngwa muku c'est na banda kane za ba théâtre doni to banda na quartier. Et après tant dans le quartier Mbalamoko pas papa Ndombolo na côté maman pas mettre pas aller mettre pas et découvrir que moi talent ezali aye ko pesanga kombo ya Étoile na travailler pas mettre pas une année na longwe na leka pe na chic choc panga dia
na sape moi ba inane wa to na ba chef Gianni chef apo Firenze et après na vandi pe inane tant ce qu'on a eu qui major Bisadi Dizolozolo azo recruter ba to pona nzonding ya nde na yeko tika siko ba troupe na côté na nzonding na 2007 dans nzonding te fula étoile nde to koloba oui nzonding. Voilà, nzonding ni étoile à ça ya liboso pende sala yo oui permettre batu ba que étoile moko bo existe kana théâtre. Bon, na samba moko 3 pour major ya za ba vitesse na ndenge na ye. Donc tant kana bandi na sala kimbala moko shida na sali mufiti na sali passe ya bana 3 na mbala moko. Et parmi le 3 wana wa peut vraiment sala que batu ba yo shida. Pourquoi rôle nous jouer na kati? Shida na jouer comme moi c'est mon bazou azou boye ba deuxième bureau quand ba ngako boto la mibala batu na koti bakisi na cheli alem bakisi et après bakisi zonga retour na beli liboma. Voilà, et toi le rôle nous nga jouer mi parce que ba rôle mi tout le monde a raolé la trop n'habité les ara écolé la ya solo to et za la ndenge nini mais rôle ni vraiment oyo c'est pela ko jouer au se sentir à l'aise. Oui, na profiter pepo batebele balobaka c'est okuta na nzela moi yo lela kaka moi batu mususu et tolozaka na pasi na pasité donc kolela ngo ezalaka omoni théâtre muntu na muntu akana cacher na ndenga bimelaka oui tozaka moko parfois so to ba série moko major Bisadi apesa nga mwa ngolu wana na vandaka na mwa mesa tozokoma tosa scénario ya tango bozo sa scénario na ozoka kake moi si wana il faut za ndumba za mobulu boy na boy wala boko makaka mbala moko tali pièce lokola mwasha mobulu azali mbala moko wala major na lobité ngamoko na mutu na ngamba moko yoka Orola Gabriel siko se pe bocha ke moi si wana il faut za matata il faut asimba mobile na bilamba pasola ka bilamba ngamoko na mutu na ngabisira na sona ka so raté via et bakata yango siko nga pe na tala na kota pe na gamme mususu pe ya mawa donc eza caché mutabimelaka oyo koki pe ko sala ke producteur a uti musika ye tango asali rôle na moko boya bi ke pièce na ya sali ezo senga film moi si moko ya mawa banyokola ye alela atandenge nini producteur mbala moko na mutu na ya koyebaka étoile donc eza ngoka caché et à que na lelaka na za mutu mawa te na za mutu normal de batu azaka normal mawa na eza caché na bimela. C'est bon et toi quand est-ce qu'on a ma solo ya arrivé dans Anna Luanda depuis ça fait déjà combien de temps? Ça fait déjà une année et demie. Étoile na éviter ce qu'on permettre les spectateurs ainsi que internautes le pourquoi est arrivé dans Anna Luanda. Oui ka koluka poto ndito ka batu balobaka to eza nini? Non. Luanda eza kalenti mutu pe avandi na RDC avandi R moko pe Nathalie bon na beta pe tour na Luanda tour pe eza kaki na beta tour na zonga kaka ndenge ezalaka tango na tango eza na likamu nango et ko sala pe dans les vides kaka boye po eza ta penser na ngate na banzo okutaki biso apio le voir na ba répétition tout na sali mouvement yango na meki un peu ko vanda pona meka kobimisa mukio nga pe naza nango epa bana Luanda parce que mouvement weka kobimisa mukio na Luanda étoile et bella artiste bana kin et puis vraiment dozana mingi siège na kin étoile soro yebani eza grâce ya RD Congo et pour ani tozaki penser yo ça la troupe en okuneka osela ngo te na kin ba troupe ya ebele na kin eza ebele puis ba troupe ya ba combo mona kokokate non eza que cher kokate eza kake na omona on dirait na rozana bente yeah c'est ça. Voilà ce que oyebendo fandi to s'attendre que étoile Laza pour combien d'années encore o ebele bozaki na bangwa toza na Gabriel Jai pare azonga top azonga bon na ebité pour bato azoba ke étoile o lukanzela poto na yebi pété étoile bon nyo c'est ça na makambu mais idée za no wana te tozo travailler na nazo travailler na mais Congo penza il faut na zonga tozaki na topa wa kilo ya mboka si azo c'est lo kangisa po bango dia bakangisa ki pas même eza pe pour la tapo na bongo te do ezaka tango ngoko kaka esprit na ngebisinga na zonga na zone
So zongi otika troupe au kata solo. Oh na okata masolo te mama na okata masolo nde ni ceinture eza. Aller retour hein. Ceinture eza donc naza bwe naza na bataka na ngai makasi baza naza na chef afande MK Madoda na Didier Konde naza na Ngefi naza na Johnson naza na directeur ya mouvement Asimbi penza kangi masolo bia Serge Bwana solution mobile ya mama nono yaza directeur ndazo kamba naza na mama vérité donc bataka baza naza na ba Beja ba Presilia ba Métis Noir ba Bella Star donc na makunzi misisa penza ba vibration donc bana penza bazali au monde qui atanga na kei misisa eza. Voilà, Étoile, ça se passe comment? On a la troupe bien sûr, mais les gars, on a chaînement quelconque. Vous avez travaillé dans l'idéologie de ça. Bon, idéologie nanga ezali na bokasi ya mwasi moko boye aye kosunga biso na théâtre Nana Takaza. Idéologie nanga ezaka ndenge omoni troupe ndenge ezawa koleka ba espace tout na omona ngo longue histoire. Nga ezaka nous toujours répéter boye na sali pièce nanga na réaliser yango na monter yango bien na tindi na esepelisa. Donc voilà, pour nous retrouver ma pièce à Étoile, le savoir-faire de Toile, il faut qu'on a YouTube hein. YouTube kaka soko beti kaka esepelisa au moni ba nyon soto travailler au ezoko takuna. Vous savez déjà combien de pièces depuis oyer? Na sali déjà 2 o esi esilipe bato ba moni siko nde na nzela ka mingi ta bazozwa afin de star. Mais par rapport il y a ndenge bato balobaka que non ba fille à théâtre c'est ben mboko ba otambola mabe ba obebisa ba sali réputation ya ba comédienne et tout okolo banine. Ah oui, bon muntu na muntu ajijara likamona ndenge yazomonela. Nga na public te moyen azwa isika na bango ezate. Mais fille à théâtre que dans ka sango mabe. Pona nini? Pona constant public et akavi na bisote. Netinga la minute sango ezo etamboli na Luanda mobimba awa tolobela ngo après répondre na etamboli meskoyo ce que tali de vie boye na vanda kananga na bandeko nanga na kotika la kolobate Isabelle Chikwa mboto ya sukali BBC disika nde batu nazova na bango na ndako moko mais wala nde vie nanga mais na vie mususu balobi na zalanda kwa libala eza mabe etola ko balate. Et toi la roki ko bala mais tant bo ba libala ngo fait appeler libala tant que eza libala te bino déjà bolobi libala bo semé le kwa mabe et toi pas ko za posa abala tant que bino bolobi ke abala célibataire mon père ko za nel nya ba ni étoile ayoki ga sa ko abala kenaet. Voilà, et par rapport à la rumeur sur qu'il est Étoile Otobala et tout kolobani na prophète number 1 fidèle téléspectateur aza donc hein prophète number 1 aeba na kwa Angola to za Angola ba ebi et ba rumeur ezo circuler ki ba Otobala na Étoile okolobani par rapport à nga vraiment na okoloba boye muntu na penza ya liboso oyo likanisi wana yela ki na mutu po aloba ke Étoile abala na prophète number 1 esika oza nzamba limbisao nzambe penza limbisao Étoile abala te number 1 pe na mona une fois na banda na ya mboka oyo na mona une fois na église na ouverture na église akakwa banda wana na mona yete na yebi pevi na yete mais sango ekei eza mutu musutongo déjà yoki babio Étoile abala yoki yango déjà et puis etungisa kinga mingi mais quand to solo na biso na batu tina eko solo na Serge Bombaka papa na Gemiel alobi nanga apaise-toi Bible lobi bien ke baloba me bakuto na ngote lokwa na ngote na kimia bon etambola na ngoto za biso awa tozana ba presque biso sene tozao mira esa za ndako na za yemoko et même baika aza ndako na za yemoko mais na ba imero koyoka kaka o bazala banda kwa mabala tomesana vraiment Étoile bon balobara na ba comédien ça y c'est da patron ba comédien na ba comédien na za patron na bino sikoyo ko ba patron de ni po mbongo ezaka na poche ya na banque débat alors est-ce qu'il faut répondre ba internaute kana yebite na yebite po mbongo elobaka te mbongo ya na banque ya na ape na poche ya ape na ndako mutu okoyeba ndeni ke onde ni donc et toi ce qu'on dit manani na ba comédien on va sala bien kondimane tini
Par rapport à travail na bango, on va ça la fierté, oui. Oui, na roki ko boya ten, ba tu pa ba travailler, kazo travailler bo apesi wa petit au talaye, ndenga zo travailler bazali. Na ba si to mi ba na sangisa. Sangisa. Na linga ba tu ebele. Gabriel Bolembo akota nga force na scène. Via e bakata bakota kanga makasi soki ba na scène. Alain Turbo, Dadi. Basé là-bas, Basmisa Tukaka. Et bon, Ursil, Sila, Miracle. Sila. Bon, Ursil. Ursil au sauté. Té. Julia, koluka polémique té. Olobi ba oyo ba oyo. On a tout ni yo sauté. Té na sauté té. Olobi ba oyo soki ba na scène ba on a sepelaka na bango. Na lobi na yo Gabriel, Via et Bakata, Sila, Bissal. Oui, et même Baïkia, basé belé ba modéro, donc basé nango ebelé, siko na loba oyo akota kanga. Soki na loba natangi koma mutu musute ezate ki akota na inie, otuninga ba oba kota nga na motema. Donc tanka ba kombo ya bateau yo ndimaka. Oui. Donc na zaso na fali bazo jouer. Surtout si la so ba pesi pe rôle matata. Na vanda boy assiste nga maele. Hein? Voilà, donc toujours continuer, fidèles téléspectateurs, très chers internautes, bien que Camille était au chité, mais avant, nous n'avons pas pu savoir que nous avons beauté, hein, t'as une étoile qu'on a ça comme ça là, pour nous c'est Sabine Noël, André Bissidi, Moya chérie depuis la Bruxelles, je te salue, Francine Mounabi Moïse de Paris, des gros coucou à toi Dadi, vous les garçons fraises depuis Paris, je te salue, hein, et à Guylaine Ilaka, ma soeur, de gros bisous à toi de Best 4 et le manager, vous salue coucou, maman chérie, maman Denise Kiko, là, des gros bisous à toi. Voilà. Et toi, tu auras chité un petit conseil, ceux qui le lobby. Et toi, là, c'est peut-être un conseil. N'a pas fille à théâtre, oh yo, na yo mourmona, qui va t'amour à ma bé, conseil yo copia bon. Et puis, oh, bah, t'amour à ma bé, bah, bé, ça là. Yaya, likam, au bon vie à mon tour. Nana conseil qui au pesate, nzamba sunga ka muntu na muntu. Mais ça na bateau pe bastambola ma bé, mo so vendre le bique offre moi zo fini sabiso. Il faut monat. Yo na monate. Na komona ndeni tinga na zo ya ba rep boy eza bato neti ba one te komona ya ka te ko kangi boy ko yo ka ba eko comportement mu na lobi conscience na mutu fo esala comprendre conscience a nzama pesa biso conscience pona esala ba Serge bona solution ba loba ngo conscience a mutu fo esala o comprendre siko ngande na vie na nga pona pesa témoignage ya mutu il faut na mona. Non, monate. Na monate, na roki ko pesa témoignage à mutu. Oh na monate na loba. Eza bien te. Na monate neti neto zaboy. Butu mo to vanda neto za na Luanda a. To mona na biso na ba mirae sana ba member to mona na air nyonso. Na mona na nga mabete. Ce qu'on appelle c'est conseil ndeni. Soki na moni mabe na koloba melo kono na moni mabete. Na nelo akoloba te. Donc pour une étoile, ma fille à théâtre, va se comportera bien. Quand se comporter ma belle, ça fille à théâtre était. Pour ce peut autant moller na boutoir, comme on a banduma, ba autre matériel mananzela, ba ça à théâtre était. So qui na banganda moni, kuna ba ni kuna, comme on a bandumba, ba autre mananzela, ba ça à théâtre était. Donc, au ça à théâtre était, ce que ça et l'eau qu'on a na kati na yo, au ça la mokaka. Voilà, tu vas sur les étoiles d'Afrique, pour te comment chiter, au salle déjà 2 pièces, au salle la 3e. C'est le 3e. C'est le 3e, au bientôt, écoute, na YouTube, oui. Voilà, bah projet d'avenir pour un groupe en haut et tout, ni aucun de ça là. Bah projet, ça est belé ma casse. Mais ça, on dire que le balobango, bon, Luanda, ou ba troupe penza, y a éco penza, il s'appelle chaud, et ça mingité. Eza mingité mais sikoyo soki déjà comme ko bana ko sala boy na projet boy c'est comme si nazoteka déjà fondation nanga eza nango ezala ka ba circuit soki na sali nde na lobby soki na sali nde na lobby tokomo chité un mot quand même na ba internautes pour émission ko le kana RTVS 1 na nova tennis et puis ko le kana site na biso moko ya mboka un mot na tuto balingaka. Oui, un monde a toujours balinganga na lingi bino mingi étoile yeyo ba muso batu na étoile kozonga te bozala bino na kimia na kozonga pona musala étoile za na troupe les étoiles afongoli troupe les étoiles d'Afrique awa na Luanda tozo sa musala to sa déjà ma prophétesse to sali lisusu sosola
afin de star pe ezoya na oluka nanga eloko te kaka ndenge ozomona kaka ye moko vice-président MK Madoda afande aza na droite, DJ Konde pas continuer côté à droite, naza na vérité Makiese, naza na Johnson, naza na Ngefi, naza pe na ba fille attaquant ya makasi boko za décider parce que ba Priscille yango ibaza ba Métis Noir bazali monka, ba Jenny, ba Beja, Bella Star. Donc ba fille baza ebele ba Rihanna, ba vibration, naza na ba fille à bien et puis bazo défendre les étoiles malamu boko za décider mais tant que vous avez un numéro, naza pe na posa ya ba correction na bango, ba félicitation na bino. Donc ma camion soit na posa nango po to mona ke bino bo tala biso biso to sa musala. Voilà quelques dédicaces étoiles poto kabwana. Ya liboso ki kozanga te na pesi héritier voix mamobali ya mama jolie. Et si kozali mbote na yo Serge Bwana solution motema ya mama non mbote na yo bisiko ozali. Nazo pesa Alain Visior na Kikolo na pesi mbote na pesi mbote na papa Jean Piti Manga mobali ya mama Adeline Emilie Nzemba mama Alikelemba moi ça tous pepela mbetolo mbote ebele na bana nyonso ya les étoiles na koki ko bossa na te ba o ya ngamoko ponga pe na bota Amos Manassé Ephraim Loliki mbote na bino Staline Mbamba Jael Mbamba mbote na bino Maman nanga pona bondela kape Maman Chantal Biongo église Betsaïda na bana nyonso ya Betsaïda papa papi maman Jili na lingi bino mingi na kombo na Yesu Masia. Merci beaucoup Étoile de nous avoir accordé votre temps. Donc merci Ndingi Opesipso opportunité yambo voilà fidèles téléspectateurs tout comme vraiment nasuka entretien na biso na Étoile un grand merci à toutes ces personnes vraiment bazo kitan il y a Kolanda biso donc je vous aime tellement trop vous allez toujours brancher na RTVS 1 pour Rolandara émission nous va tenir c'est tout le vendredi à partir de 20h50 et pourquoi pas la site na biso bomoko ya mboka ya le boss Patrick Momo digital on a souhaité dans de gros bisous à Cédric Okanza, de gros bisous à Toto Basutenaranga de loin comme de près donc il y a Papito Samba mon vieux hein mon compte va comment Mushinda les boss Didi Mondani na Dundu de gros bisous à ta papi Matalata dans ba boss tout ba oanga ba o Basutenaranga tous ensemble quoi bye bye. Ela. Mini yena mwana benu congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ba informação de moci dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Bomoko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko Yambo. Ela. Oh Amérique. Ela. Oh Afrique. Ela. Oh Asie. Ela. Oh Océanie avec Digital Momo. Papopi motoki bala lobi botala ka bomoko ya mboka merci.